Ebayaye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Tolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele tolanda radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Tosana kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de Reni. Je l'ai dit quoi? Télévision de Reni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Mbote bana poto bana mokili mobimba batutu ya bomoko ya mboka émission na bino sans tabou ya ngoyo lelo tolobela sujet moko ndenge nini mwasi akoki batela mobali na ye na kati ya libala na sujet wana nazanga moko te tellement que bobengaki mingi nayebi batali na bino bokomeli nga na WhatsApp bokomeli nga na Facebook nabandela lisusu koyamba invité na ngai mama prophétesse Béatrice Mokola yango nalinga osala toujours esengo na bino yango naluki mabeya partout azalaki na filie ye yango na ye lelo na émission na biso po tobeta esu masolo wana. Bonjour mabeya. Bonjour maman de journaliste Doli. nasepeli komona lisusu okokoloba liloba moko mpona bato nyonso basengaki bamona lisusu émission na biso sans tabou na kati ya bomoko ya mboka. Napesi bango ba merci ebele lokola baluki nga lisusu ngai oyo nakoti sikoyo na bandako na bango surtout dans la chambre nakoti lisusu nasola na bango selon ndenge bakoki kozala na mibali na bango makambo nyonso ekende na ndenge ya bien nzambe abatela bango. Place bozitabo ndima kaka mene po mama aza mama moto mabeya nakoti na premièrement mwasi oyo aza libala eloko ni ya liboso akoko sala po abatela mobali na ye na kati ya ndako abima libanda te. Mwasi na kati ya ndako merci maman journaliste Doli akoki komipesa donc komikitisa liboso ya mobali na ye. C'est ça. Tozolobela mingi nazobeta sete mingi sirke mwasi amikitisa na kati ya ndako ya libala atombola mobali na kati ya ndako ya libala na ye. Maman Béa lobi que mwasi mingi faut komikitisa. Komikitisa par rapport à quoi? Maman Béa faut expliquer. Komikitisa exactement que mutaye na ndako no andi ko beta yo ozo baté mobali no azali loba moko komikitisa on expliquer vraiment bien komikitisa très bien là. Pour bateau bazolanda biso ba comprendre komikitisa nini na. Merci maman journaliste Doli. Mwasi akokozala mwasi moko ya botosi. Mwasi oyo ayebi ke naza mwasi na kati ya ndako ya libala nasala tu mpona sepelisa mobali nanga nasala tu mpona mikitisa liboso ya mobali nanga. Mama journaliste nakataka makambo na bafoye ebele omoni mwasi mosusu mobali aza na liloba moko yo akomi na 10 voire meme akopesa ye mama na yo tata na yo eske na libala na bino mama na tata bazali point d'interrogation. Mwasi fallait amikitisa devant son mari. Mwasi faut azala na maloba malamu na kati ya ndako ya libala. Mwasi soki amikitisi mobali pe akotombola ye. Mwasi soki akomi mwasi na kati ya ndako ya libala komikitisa en quelque sorte na koki koloba mwasi akoki kozala te mwasi kaka atalamuki na tongo mobali ayebisa likambo kobanda na chambre nakosala te abimi ye wana na salon. Ayebi ndenge yambaka mobali te ayebi ndenge akoko soigner mobali aza bébé na yo soigner ye tango ko soigner okomona ke tout va bien. Non ma bien beti c'est ta vie mobali aza na liloba mo komi na maloba mibale yo so c'est que basi wana o ba regarder mibali na bato baza basi ok mobali atazo ba ngonga se bango baza toujours likolo bazo la autoritaire c'est que moi si oyo akoko garder libala na ye akoko zala autoritaire likolo liboso mobali na ye il faut azala toujours na se so mobali alobi ye faut azala miki sama bien so na comprendre bien.
Oui, maman journaliste, merci. Et là, on a quoi que bisayo aneke. Moi, si à koki kozala na kati anda kwa libala. Tout d'abord, mi yeba ke oza femme. Mi kitisa, lingi kolobanini. Tant mobali aye. Un exemple na zo pesi. Mobali aye. Oyambiye. Bonjour chérie. Eh, yamba ye pese bisou na ye nyonso. Tire lango bombeli nan. Et là, kwa liboso ko yamba nan. Oyambiye batir langa na ya azui mia. Moi muke waneza avanku. Wanto benga kango avanku. Ale o memi mutu na oti na kacha chambre o. Tindenga zo bandoko depiese bilamba nyonso alata alongoli oyo ozui o tia classe yango. Alongoli pantalon. Okiyebi esika okoko accrocher pantalon wana. Alongoli chemise. Omonike mutoki eza bwaka kota bilamba ko sokola. Nani sengle na ye. Cravate. Zwa cravate chango na place sengeli. Zwa psiko oyo alata kinase. Zwa biloko wana nyonso kende chango na maye wo. Pone nini o sokola po kende na singa. Mwasi wa miki tisaka. O memi chéri no bébé o toki makasi. Fantana ni mwa mke. Na kati ya chambre mobile fo azala l'aise. Azala l'aise. Mama bien na kati malbate eza na basi mususu soki aswanda mobile na nyonso kolamba te ata mobile na sengelo mo na chambre opesa te basi wana ba monde bazaba bazofonga ba porte que mobile na mobile banda auto to bosali bo ne mobile na ko changer poko lo bela basi ya bon ndenge. Maman na koki koloba merci maman journaliste. Moi si oyo azama yela miyebi ke naza moi si fo mobile na ngabi melibanda te. Moi si wana ko vanda. Na ebisio ke akoki kozwa mobile na ya pemi bongo mupepe na mutoki esili abende na salle de bain. Asokoli mobile na ye wana za bébé. Chaka kaka bébé no ya liboso. Baswali vraiment petit maman na vimbi. Ale maman na su courage ke soka su mobile ya na mabe. Okotombwa mate, okomila kisate, okozala humble, okomikitisa. Ata ba uti ko beta yo. Ata ba uti ko finga yo so babika ka. Eh, madame telema otele. Otelemi mama na ngai. Oui, otelemi. Kete boswani. Na ebisio mama journaliste merci. Bokota. Otelemi mama journaliste olobi mobile. Kaka ata boswani likamna lobaka. Biswana na bino na chambre comme na salon te atabo uti ko swana na minute oyo abeti yo vimbi yo zaka papa tala na muto ayeli ma journaliste muto ayeli yo na kanda makasi abani ko beta yo usali boy papa nguba beti yo na kolelo ba chérie nanga pardon kofuka mbebe nanga pardon chérie nanga pardon ko beta wana soki abeti sengu kuna deku na zasi te ko koma na sengu mama journaliste boko koma jamais na sengu ku oyo moko zo bondela ye ozo chérir ye malgré sali mabe opesi kanda po azazo bate mbali azazo bate azwa ka mobali mwasi na yabanda ko bete pamba mobali abe silika kanatina. Attention ba mama nazo telemele likambo ko bimisa mbali na bino selon bibizaleli mabe ozo bimisa mbali libanda pona nini bébé na yo tongo lobi tango ko récupérer mutu moko azo chérir yo obanda ko lobake diable ko tina vie na yo te mutoki na ye esili tango mutoki esili o memie na salle de bain azo sokola ou bien ozo sokola ye bozo beta masolo si mama solo luki esi amune lokolo liputo pesi naza sur papa wana tango kozongi sebo epoala tata kilote na ye na brakase na ye akosilika te. Ba mama nanga nazo ebisa bino ngai nazo te bino na yoki motema malamu ya kolakisa basi lokola bino ke comment vivre na mobali. Eza société mobimba eza entreprise mobimba. Soko yebi ko gérer ango bien te oko perdre libala na lokola mungu na ngu besilaka. Lokola mungu esilaka na mai mama zala mwasi. Yebende nini okoko chérir mobile na yo. Ndenge yebende nini okoko vandisa mobile azala kimia na kati andako na yo. Ah oui, ma bien, na kati yote ma prophétesse. Na moni obeti c'était sur 2 points. Déjà sur la soumission, na pardon. Si. Soumission na pardon. À part soumission na pardon na. Et à basi mususu azana na pardon na mais so déjà kate mobile lingala te aussi ne pardon. Hein?
moni mobali atika ne moi lo moi te mali to finga maman na yo au fur et à mesure ozo finga maman mobali à chaque instant ozo singa pardon sikoyo ba mususu to ko ba ke ba bi eza ba démon spirituellement pe ba mususu ba ko la abimisi de lo mususu azo miye bate mais déjà bimi bimi sikoyo et sukandeni pour na maman o asa na ka que à ça la maman a mis bate après que ça la ndé ayebi ke na tout ça mabe. Merci maman journaliste en tout cas aux moi si mayele. Tant que le baké moi si na kati anda kundeni na koko battre le mobile na ye. Maman zala moi si. Ata mobile ya sali mabendenge nini. Oye pas mobile no ko soumettre okoyi o fukami. O sengea papa. Na ebi na sali likolo mabe. Na sali mabele mabe. Mais yo na koko sali lo mabe tenza mobile nanga. Limbi sanga na mabe o elekaki. Limbi sanga na mukuswana ko toswana ki na butu. Limbi sanga na ba dispute to wuti ko sala ngai na yo. Naza sûr. Pardonne-moi. Oyeza na esika mususu soko kotisi loboko komi ko senga pardon. Okomi ebaluki makamu mususu. Okomona mobali akokanga motema te. Mobali akosilikate. Simbe na testicule. Banda ko senge ba pardon. Banda ko senge ba pardon. Sakana kana place wana. Banda ko senge ba pardon. Ba pardon no ko senga mobile na yo. Mobile no akosilikate. Mobile no akostika kanda. Directement komona ko simbo na maboko atomboli alobi ko zongele susu makambo wana te. Et surtout biso basi salato oyeba mobile no asilika na point nini. Et loko nini mobile no yo moni ke soki asali yango pe aboyi yango. Maman soki mobile ayebisio likambu. Alobi mama ko sala boyete makambu mobile aboyi wana yango nde okotika. C'est ça les vraies soumissions. Ngai na ko tambola lokola zoba te quand même journaliste Doli. Na ko tambola lokola zoba te. Na ko tambola na ko banga Nzambe. Na ko tambola na ko banga Nzambe. Na ko tambola na ko banga Nzambe. Comment yo koki ko respecter pasteur? Oyo yebi makambo avivaka nango epa na yete. Soki pasteur na yo ayebisio likambo, okofuka maman journaliste Doli. Okofuka mopesier merci. Mais soki mobali oyo abali yo apesio valeur, maman journaliste, okoki ko pesi respect ata mukete. Soki alobi na yi yo pe alobi na o. Mobali azana liloba moko yo komi na 10. Maman, oyebi place na yo te, maman journaliste. Oyebi place na yo te. Maman zala maman. Mobali alobi ke kokende place tel te. Lokola ye aza chef ya famille na yo chef ya foyer no maman journaliste. Okosala nini? Okotika. Ponini mobali aboyi. Maman mikitisa Tomona ka basi mususu babenga ka bango basi bande kona biso ba West African basi ya bless mususu. Okomona ata basi na biso abaluba ponga na muluba. Baloba ka biso tozala ka ba yuma mibali ba monela ka biso te. Elingi koloba te ke tozala ka bazoba non. Mobile nanga boyinga na kende ko tala intel na ko kende ko luka nini epa na ye. Ko bango omoni basi wana bazaki bazocha mobile a che pa che ba pekisi ba comment rotosami ba pasteur mutazo ke l'église de 6h à 22h ma prophétesse bino pe osala que ma balle est vendée bozo ça va jeune ba 50 jours ba 200 jours ba 300 jours moi ça ba banda tongo maman nazo bima alambeli mobile na le côté asa elo côté attends tu abi que mobile yana ta motema mne mobile uti musala kuti ndaku désordre akuti bilo nyo se éparpillé mobile za poso ko lia za temps lia te maman nazo za temps ku to ko édiquer ba na été mabea attends que musala ntambe yo ovanda na ba maman ndenge ni église oyeba ko édiquer ba ndenge ko yebisa ba ndenge ba gérer libala na prière. Merci maman journaliste Doli. Na sepelaka te na ba mama oyo bayaka kovanda na église à l'occasion de rien. Ngai moko na lobaka soki prière esili mutu na mutu azwanga ndako na ye. Avant olongwa na ndako na yo oya po to se Nzambe. Ki to sa pasteur maloba na ye. Mama nazo beta sete botalanga bien. Banda na chambre na yo. Bongisa na mobile na yo. Bongisa mbetu. Kombola ndako no ezala ba mabele te bazelo te.
Ce qui mobile ameki ko nyata na te bazala kolo makolo ba mususu makolo ebota kamai. So ka nyati na se ya ebimis ayoka kangele yoka ka biente. Pangu sanda kuna yo très bien. Après avoir ko bongisa chambre na douche salle de bain en mobile. Au bongisi au classé bilambo ya koki ko lata mama journaliste Doli. Papa et lelo na lingi o lata selon kunanga. Musu kutuma bia ba senga permission de ayebi kaza librement. Alors qui la tongo atini mobile la lié wana toujours ma bonne délit. Te sima ya ko sala bongo mama nanga. Okay na cuisine. O tali cuisine no bongisi cuisine no ezala poto te mama journaliste Doli. Au classé biloko nyos en ordre poto zala kana bana nde ba baby saka. Ezala ka te biso ba mikolo nde to baby saka bana yaya. Au bongisi sili okay na salle de bain bana au bongisi ce qui na oza mwana musala au tikelier programme au komi na papier au sala bo po ya kokutanga te. Papa na sali yo moi vite fait ce qui m'a no amela kati au préparer tina au tiki na mesa. Ka moi mesa chambre faut ezala. Olambi kama eloko papa otikeli oklisele na mesa wana chéri na ke musala nzambi soko ti osenga kina biloko nyonso yango wana na mesa bilambo ko lata yango bros na sena tie soko sokoli ngana ke na ko umbela te soki papa monike mwasi na ngazo ke nda profiter papa si mbongo ya wenzi zombongo wana kanga tiango na trousse yo na bible na yo mbangu na nzela nzambi po nzambe nda pambola tango kokoma na ndako ya nzambe au sambeli esili retour na yo zolekela mbala moko na wenze mama journaliste Doli au sali wenze wana okosomba selongu ya mobile eloko papa aliaka wana nde ozobanda nango mabe ya ba mama basomba suba gwa ba papa te po balingi ko dégrainer ba opese mbongo boye ake kuna moni body alongoli amoni kuna moni sandal alongoli siko biloko na ndako otia mobile biloko kwa biloko ali babenga ya liyoto bana nango siko papa wana akosa ndeni na ndako ne moko azolia lokwa bazokabela etango akokeli banda amoy baki au servir ye bachile otienne na maboko kwa sukola maboko bachele moi bilo moko neno amona te asala raté siko papa wana mama na siko asala bongo mabe ya betele cdk azonga limpo azofonga la porte libana ezokende ko kende na kokufa mama merci mama journaliste Doli na yebi basio e bazalaka mutu likolo kokata mbongo biloko akolia pona kosomba biloko ezanga tina mobile apesa ka argent de poche musalini ni argent de poche à la place okata mbongo biloko abana kolia mama outi wenzi tango ko uta wenze osombi eloko muke akolambela papa osombi ya bana ti système akinchasa mikolo to mitoko lemba ote osombi moi Thomson na yo moi pondu oye olambeli mobile mama zala na système akolambela mobile na yo lokola mutozo lambela mupaya basanyo bombi na ndako wana ya bapaya mupaya liboso mobile na yo te mama il faut mettre c'était pour ba mama lelo bazali suna basanyo basava mobile na bango te basanyo mona mufiniku euti ya rouge sanyeza ya vert likama nyoso ebambuka na kati ozomona que mais mobile wana soit à PDG aza ministre mais table na so tali ba servir ba sani wana mabe ya mama na ozoeba ko mise en charge te wana okoko yebisa nini atana mbongo ba pesa kaya mkie wana wa somela bodia au décréner à cause de l'économie ta sombi sani ba sani comment uta merci Lufu 10 $, 15 $. Aux a sani na très bien au tia mesa mba no eza classe ata ba pa bae bazomona nankela olia o tsheblo bazelu ebo passer blo mbalte faut nyonso wana ma bébé la mosité. Maman journaliste merci maman Doli merci beaucoup en tout cas makambo yo nazo bongisela baninga nanga basi mabala baninga bo fongola misu nga prophétesse Béatrice nazo ebisa bino clairement que ndako alibala mupaya liboso koko tshela sanya bia aza chéri na yo namba eloko oneti ozozela mupaya moko azoya na ndako na yo klisele na mesa zwa biloko nyonso tango kosisa kolamba tshana mesa sambelele biloko wana na bolingo nyonso nzambe eloko oyo tango mobali nanga kolia ayokango bien nzambe biloko oyo epese santé epese longue vie osambelisi mako sambela biloko wana ozwi siko serviette ya pembe
y a bien et celle moi couleur te mais pembe et celle que moi dentelle y a bien au finiki siko ba place no nyonso ba sa nyonso ana au finiki si ma oye ko zwa fleur y a bien et c'est le mounene ko exagérer te maman journaliste ka fleur y a bien et ko tu ba rouge et ko tu ba pembe et ko tu ba rose pona bolingo na bino ya wilibela ozui wana o cliché likolo ya basani wana et tangu chéri na yo akoya mama akuti mesa baluongesi bongo biloko nyonso akolia na kati ya mesa ofiniki kamwa elamba pembe pona kolekisa je t'aime à la mort. Moi, il faut ton mobile il faut mettre mon c'était ba maman le comment abeni moi na ko servir mobile azolia yewana na sima nguna zo continuer ko tonga mobile no era azolia il faut za nana ni pembene mabia beta c'était éclairé côté wana mobile azolia yo zo beta masolo mobile azolia yo kutu no banda tonga no soko te nzoto yo lumba solo moi si ene ba ayeba regarder mobile no mobile no uti musala il faut za ndeni ni ero pe c'est na table il faut biloko tie na table na yo ezala identique eza bongo ma beya eza bongo mama dangai ti eza bongo eza la bongo te na likamini mama Doli journaliste na zo biso mama Doli na komisika nzambe pona émission na biso ya bomoko mboka oya alali pamba mais oya lamuki alandi makambo na zo te mikolo nyonso akolonga jamais mobile akokima ye mama nanga soki mobile aye azwi nan fleur wana abeti papa nazo signaler au petit okuti ba glisser le bon fleur ya bien bongo elinko zala que je t'aime jusqu'à la mort zwani ni wana pesa ngo biz otie mo panzi mama soki mobile atie déjà fleur wana mo biz longola ngo tiango kota ba fleur otiaka na kota kolia ale fongole mobile no biloko yakana mai wana otie de selon atmosphère malili makasi ezali pesa mama mai moko eza bien a sokola papa mai mama ya bien ba citron ezalaka ya 200 francs ya 100 francs ezali kata citron mindam ko tsana mai wana tami bale mobile na wana ma otiet a sokoli maboko bien yonde ozo sekise ozo sola na ye yo mama olatika moi single moko identique mama olati moi robe na moko très bien elamba no ezala na solo ma pekate ezala très propre ozo lumba solo bien mama moi si solo bien mobile soka zoli azotala mama azotala oui nazolia nyonso eza bien ezati mpa nazolia komo tala tikaka mwaso na okandala tikana lia mwa ochele biloko aleka muka tiki mabe kwesa mama ni mbani na kuma ateka mantaka tiki omito mbani nanga lia kate pola ni lia ka wapi stratégie ni nokopesa mama na sa komo mbani na komo lia na ndaku aza calme mama na za la l'aise pona eloko ana déjà ko benga na mbani ya musika na mabe ozomona te nazomona ngo mama baki bacheli mama moto moi citron azolia bazobeteli solo ndeni musalele kaki yo bandolia omoni bando tikenga bande ko no ba ko finganga mwasi wana o azaka kana table ndo pesa ba rapport pona bande ko mbani na de ko mama liboma nazo biso mama journaliste Doli merci beaucoup pour na mutuna na yo en quelque sorte mwasi otumbeli mobali ata Thomson ya munene oyo tango kotumba Thomson wana mbala moko mobali aye avandi nakozela te ye moko bando kolongola banzube ya quand même nakozala na mwasani moko mopanzi nazwi mbisi nanga na tie nazwi fourchette na sokolina ni maboko na bani kolongola manzube nyonso nazo servir mobali na sanya zolela masolo nazo betele tozo seka omoni bebe na biso wana lelo asekisinga boy omoni tango bima papa boni bo banzela na yo boni na musala mobali asisi kolia yo mwasi okei ozwi sutas ozwi verre ya bien otie lie mai tango ko servir mobali na yo azwi mai wana ameli eko sala ka gloire ya libala na yo mama eza passe pour mobali akima yo na ndako akende place mususu OK le to sepe mingi bande kwa ya yo balanda biso na sans tabou bande ko na biso nyonso bomoko mboka bande ko biso balanda biso partout dans le monde to sepe makasi parce que boluka ki mama beya na sale effort ya koluka mama beya na baton na nyonso za na ngona ba prière na ye na ke koluka ye na bimisi e pona a kobeta masolo ndenge nini mwasi akoko garder mobile na libala bolandi makamba lobi ya bi ya liboso il faut zala une femme soumise moi so za soumise za une femme sage qui bâtit sa maison moi so ebi kotonga ndaku na ye wana za soumise moi so ebi pardon ata mobile na utu kobeta yo il faut zala wana
osunga so ka bi mama pe lambelanga yo so bobunza mobali so ka tindio okete omonike akobima na libanda place ko zo repo ma be abeti c'était na pardon en plus il soit bakisi il faut se comprendre oyeba nini na kosala ko mobali na ngasika te na koma te wapi po na bebisa libala na ngai mwasi moko ayebi ko étudier momani na ko adresser mobali na nga maloba ya koyebisa ye momani na ko luka ke na so na mobali na ngai en plus abakisi lisusu que to ko servir mobali na bilo la table mama to boy bilo ke njuka la table mobali na za cadre bongisa na mesa na ye basani na ye il faut la propre et ça basani mo présentable comment mobali na za cadre et na baninga ne bon moi mobali comment il y a na soni baninga ne babo je peux pas manger na za kotonda ya monde te bisi bino mama bolanda ba conseil ma prophétesse Béatrice moko poto zo ka moko kasi mabana biso Patrick nani boss na biso Patrick Momo abi moko amboka so eska moko amboka ezali moko ezana mabala moko ezana baninga place bolingo ezali moko ezala kaka mo boss bombote be place ozali na bosanité mama Béa soko za elo moko bakisa ona lobi wana. Oui, merci beaucoup maman journaliste. Bandeko nanga basi boyoka. Tout d'abord Saint-Esprit atsunga bino na kati ya mabala. Boyokele mibali na bino bomikitisa. Boyokele mibali na bino bomikitisa eloko moko na koloba ke makambu ya koyebisa bino eza ebele. Mais ce que oza na posa oyokanga de près. Zwa numéro nanga 082 725 690 9 à la fin. Nazo bandela. Ce que oza na posa oyokanga de près. Nazala conseiller na yo bien até yo. Zwa 082 725 690 9 à la fin. Pena bosanité bandimi ya YouTube. Bao batala ka YouTube air nyonso. Bao balandaka bomoko ya mboka. Bao balandaka bomoko ya mboka na pesi bino bambote belé. Sandra na Suisse na pesi yo mbote belé. Na pesi bino bambote belé ba prince na pesi yo mbote belé. Nzamba lola batela yo tokokutana. Bon. Na pesi pe kolo espace oyo, kolo maison. Na pesi mama Davina mbambote na ye belé. Na pesi bana ye nyonso bambote belé. Nzamba lola abatela bango sans oublier mon ami propre. Jésus-Christ est blessing. Donc merci Mama Béa na CP Koyamba sur une émission oyo na bo sanité ba fan na biso émission sans tabou baza na Londres vient na moko ba bien ke vient na mon vient na kati vient na mode Johnson officiel bambote be place aux ali na pesi bon séjour na Kinshasa na mon boss Jean-Rémy Kaninda na bo sanité na Paris je na ngawa tabilele mokonza Italie héritier Scrab Janice Scrab bino so bambote be place bozali na Hollande za bo sanité papa Kanda Ernest na Nitungadio molandi munene ya sans tabou na bo sanité na Muzinda kuna na Angola vient na ngai patuchi tenu na kamfufu na pesi mbote mingi na boss mipo mavanga on so ninko lia bien apé ma bien na place ezaka moko na Lyon et pas au Capi d'Afrique chez Kani et Marie Mbouyamba on a participé bon séjour na vie na Jérémy Kanina waza Kinshasa ba bisous na bino bye tout le monde à la prochaine je vous aime beaucoup. Ebayaye lutala mambwe. Tu le dis quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bia sike biloko bia likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Tolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele to na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka.
mboka mudingala bubatela nga bolanda télévision bomoko donc ya lisanga. Je le dis quoi? tosalela bomoko ya mboka toza na kati ya Kongo. Bapère bamère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka tolanda bomoko ya mboka. Idio tulomberi betu mukusande télévision de deni. Je le dis quoi? Télévision de deni di betu, radio yoyeni ibetu. biso bana mike ya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.